Nos salutations à tous ceux qui ont en train de nous suivre, chers internautes, sur www.congodialogue.com. Balobi, maman motema munene, balobi moi ça pembe na Belgique. Boss nanga moko balobi oza plus que boss. Maman Francine Ngembe, ma solo oyo senga ki yango tozo sala. C'est-à-dire batu nyonso ba olanda biso na minute toza en direct ya Afrique du Sud. Balobi pays cher ya Nelson Mandela na émission Dialogue Show. Émission Dialogue Show et les en direct na Afrique du Sud to sebino congodialogue.com balobi site ya munene nzambe pe leader ya makamba ba site balobi ezaka maman Francine Ngembe ntaro sala makamba boyi. Balobi boss nanga moko moi ça sur la hitoro maman motema munene maman Francine Ngembe je te salue à partir de Belgique musala yango to sala musala yango to kiti sur le terrain pour tobi biso na Congo Dialogue to kitaka sur le terrain pour na rejoindre biso que je la bino pardon ba information sur ce exact babi Dialogue Show et ça émission yé na mpepa sika ya masola ba professionnel biso to na biso ba théâtre té babi biso toza ba malanda ngulu ya ba musicien te balobi na Congo Dialogue ozo ba professionnel talaka ba Thierry Pinzie bato ba bongo etambolaka c'est-à-dire vérité borozwa ngonde awa alors bo tuna ngani ya Yovine nana méchant mabe parce que tant na yebo na sa l'émission bato ngana kuti bango na méchant babi na la charmante de la presse Yom to solara bien, c'est-à-dire Dialogue Show na 4 Afrique d'ici les ont confirmé. Pe na journaliste moko ya kitoko solara bien o akota masola ba professionnel. C'est-à-dire Jenny Oka, c'est la charmante de la presse congolaise. Ba invité na nga bazia rotomoka. E nga siko na osepela ndenge nini. Donc nga na on moni lelo na ina kanda na ina méchant bo comprendre ngai. Parce que batu na nga ba bengi nga ba bi na nga te. Dialogue Show fo kita. Nabina kita wa ba ma solo e bandarande awa c'est-à-dire neto bomo na boenaza na Youvel babi Youvel na Youvel ba ma solo e beta maka awa na parc oyo ma solo ba congolais so lingo ye ba nyonse le kakpa ba congolais roye bango awa so ba tu na na kiti pona osala nini nana yumela nana yebela balobi nani aumela pe nani ayebela siloga yumela pe yebela nani ngwa umela pe nani ayebela est-ce que ça yo pozo précédé umela est-ce que ça yo maman Francine Ngembe ba imasoleza oyinda yango na kitia sur le terrain pona kozo ba combattant ba nga benga ba combattant te na benga ba révolutionnaire c'est-à-dire bato ba telema pona mboka na bango di yo nani ngo ya ko tia munoko na mboka bato c'est-à-dire bato ba telema ba loba non trop c'est trop mutu moko ta ko ya ko dominer bango na mboka na bango nazana bango esika masolo bandara bakotaka po sala biso bien ba tonto bana na ngai bakotaka malgré bazaya kotomboka bo comprendre bango po bana méchant ya mabe méchant ya mabe méchant ba méchant ya mabe phénomène wumela pe yebela nana roumela pe nana royebela na pesi ba on mbote papa. Oui mbote maman, ça va bien. Oza révolutionnaire pardon ya mboka na yo République démocratique du Congo. J'espère que oza rwandais te oza nigérien te. Non en premier lieu je m'appelle Fils de l'homme Luboya. Je suis ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, et ici nous sommes au parc Armatungulu, parc Youvel awa toza na Afrique du Sud. Je pense que toza awa pour tolobela makambo oyo touti koyoka ke umela pe yebela toza awa po toyeba nani ako umela pe nani pe ayebela. Alors toza awa, comme je viens de le dire que je suis fils de l'homme, bokoyoka biso toza awa pour to éclaircir bino qu'est-ce qui se passe et nani ako umela pe nani ako yebela. Merci. Merci beaucoup. Nana ko umela pe nana oyebela. Na lingina éclairci bino toza na Youvel na parc mais ba baptisa parc o Armand Tungulu. Pona nini akufa pona mboka. Noko bana boni. Ouais, la charmante ingeta toujours na cadre en Vuluzi. Oza bakolo mabele mura yeyo. Donc toi na méchant mabe po batu musu ba comprendre ba faire te on tout expliquer bango. Toujours na cadre idéologie ingeta. Ingeta umela pe yebela noko bana boni.
Malamu mama la charmante. Ah ezande makambo ya umela toyebela ya onde toyekolobela. Badamo na tie bazolanda bino sur www.congo dialogue. Balobi ba combattant Afrique du Sud bazala méchant ya mabe. Umela nana umela pena na yebela. Nana yebela, nana umela. Ah. Mais oako yebela, o biso tolingi, oako yebela. O biso tolingi. Comprendre? Oako umela, eza o biso tolingi te. Question eza yango na réponse pe yango wana. Oako umela, oako yebela. Eza o biso tolingi. Comprendre? Oako umela, eza o biso tolingi te. Fils de l'homme tozolanda na ba télévision, siloga ezaka moko umela. Donc bat bazoloba umela. Siko mi ngai loko lekeli nga bobe nga boyebo tomboki yawa. Donc c'est-à-dire que non umela bino bolingi yango te. Ok, Tolingi Oumelate, je vais faire un pas en arrière. Les années passées, 2006, il y avait des élections au Congo. Monsieur Kanambe, le Kola Zalaki a opportunité à les Kanaba élections, wana ba moyen ya organiser élection moyen et Zalaki. Oui, nous sommes allés encore en 2011, moyen ya organiser élection et Zalaki. Sikoyo tokomitan lokola constitution congolaise ezolobaki soki osali mandat na yo 2 troisième mandat aux en à droite et de deux aussi le 2 mandats oyo monsieur Kanambe asali atikala ata kokanye ata 15% te ya ba élection wana c'était de tricherie puisque tozalaki en 2011 en Afrique du Sud tomonaki ndenge président ya Awazuma asalaka basalaka ba bulletin déjà voté tokangaki ba bulletin mususu na aéroport toza ba prévoir ti lelo na banda na biso c'est-à-dire tricherie ezalaki na niveau moko ya likolo et sur cette là lelo monsieur le président Mbemba alingaki mbongo alingaki a favoriser Rwandais oyo Kanambe azwaki mbongo lelo a se retrouver dans ce pays Kabila atikala kokanye élection te na 2011 je suis sûr certain que abimaki soki na 8% en fait. Alors aibaki ba élection na biso. Alors et comme sikoyo que non atika pouvoir akende na Rwanda ko sala makambo na ye et comme ya que non mbongo ezate o bona boy. Oui, faisons encore un pas en arrière. Équipe nationale ya baloko ba uti kozwa coupe na Rwanda et pas ba Kanambe. L'air bazui coupe comment qui n'est trop là biloko moko bo ya suspect il faut ba sécuriser Côte d'Ivoire azalaki 3e simple fils de l'homme na kati yote mais est normal ba joueur ba uti ko beta coupe il faut pas la sécuriser dans la police au monde que bazan la raison si je dois arriver là-bas ba sécuriser ba coupe ba intercaler population abima a exclamer abimi sa joie est-ce que maman est-ce que bazwa joie et sengo babomba kango na ndako. Prenons les 3 exemples. Mali azalaki 2e, Côte d'Ivoire azalaki 3e, Congo 1er. OK? Mais zoa l'air Mali akitaki na mboka na bango. Bayambaki bango netre baroi. Mais même aussi Côte d'Ivoire, mais na Congo ba joueur bazalaki escorté. Pourquoi? Et de deux, l'air ba joueur bazui couper mbongo oyo balobaka ke bazala nango ya élection na te Kanambe na Batonaï va dépenser plus de 2 millions quelque chose de dollars. Wana isa premièrement, deuxièmement, tous les généraux congolais ba pesi bango ba jeep na bambongo soki pona basala bango ni na yebité. Mbongo nyonso na est-ce que Kabila Kanambe azana volonté de organiser l'élection? Question mark. So from now tolobi boye Kabila akoumela te. Il faut ailler belande le 19 décembre 2016. Il va partir. Akozonga azonga na Rwanda na Tanzania kende kosala des fois azozela kuna des fois azozela mama azokanga des fois azozela na Tanzania kende azongela musala na ye okozonga maboko paba. Ah oui, nous sommes sur www.congodialogue.com avec votre émission Dialogue Show présentée par la charmante de la presse Jenny Okasa Oumelato Yebela Mwana Moura Tangu ba peuple bazolo bake Oumela c'est que bazana raison na bango pourquoi bino ba combattre bobo yango Mwana Moura peuple nini ngo lo ba Oumela mais to moni
ba polo na ba stade de Marty ba komi umela. On est à aventure pa maman na expliquer chaque fois que au moni pouvoir à imposteur. Balinga toujours chaque fois relaxer dans monde qui quelque part baza aimer. Nous sommes tout bien politique. En gros, moi, moi 10, 15 personnes, on a dit polo, moi $5. Il y a une crise au Congo. Il y a politique au Congo, il y a un peuple qui a une crise, une souffrance comme ça pour donner le pouvoir. Il y a bien que soit le peuple moi $5 na polo, peuple au lata à Oumela. Ce que on va bouler que Oumela par rapport à quoi? Pour nous comprendre notre idée où on a Oumela ou tina noapi. Parce que surtout que de gauche à droite. Ndenge Zawana 2011 a gagné l'élection. 2006 a gagné l'élection. 2011 de même. Ce que l'élo tokomi l'élo n'a fait un mandat. Au monsieur slogan que Oumela. A Oumela na pouvoir ya nini ya Rwanda to ya Congo. Parce que ce que ça qui peut-être congolais. Tu comprendre que moi na mboka vanda seko na mboka na yo. Vous comprenez? Pour moi na mboka kandi mto vanda seko na mboka na yo. Mais Congo ya na mboka na ite. Ce que Oumela par rapport ya nini. On a distraction. Moi, je suis to comme 2016, c'est bien. Tu aurais pu comme fin 2016, tu comme juin, juillet, boye, parce que prendre un sur le lobby na Oumela nae. Nana Oumela. Oyebi mo. Nani a Oumela. Oyebi. Kanambe a Oumela. Oh, jamais. Mais banakini bino en Afrique d'ici bozo lingate, mais banakini balate sur ba polo balobi a Oumela. Et ba masana balati ba congolais hein. Faut tozonga mana mboka. Comprendre tozonga na mboka wana baba congolais hein. Moi na mboka jamais kozwala ta polo pona mutu moko boy aye po aboma ayiba abebisa mboka po akende na ye lokwa pas okende. Mama Jenny to solo la maloko abatu. Mais tout le monde peut jouer on a biso moi amour tout le monde jouer na biso to ba pesi ba bati bambo ba beti maboko Oumela. Nazo ebisa OK ba joueur on a opesa ba conseil mo surtout yo Joël Kimwaki sa mère masa na faut comprendre lo wana. Football les arts politiques. Olinga tout s'en charger na yo. So comment coach sa football na politique. Masa ke ba carrière no ya obeba. Dis-moi na c'est quoi? Baloba ki ba na bon organiser élection té. Mais n'est-ce pas dans un clin d'œil pour couper allez, wana bimisi plus de $2 millions. Pendant ça dépense à mamouasala kiwan. Et puis pour moi que bazabe azu ba militaire ba rwandais ba ndekone ba rwandais ba oti rwandais o bagada na kin pour na ofandisa na pouvoir. Arrêtez bango ba polo to ebi ba ja osala. Ka c'est que ba congolais mo ta na temps on la ta polo na nzoto Oumela na Oumela. Baza ba rwandais oyo ya infiltré depuis kala na Congo na la ba polo na bango pour nous lancer message ya Oumela na Congo. Congolais mo ta osala lokwana. Ba massa ba joueur faut ba comprendre. Et puis na osenga na coach Benge. Abenga ba jouer nyonso ba présenter ba esquisse na bango et pas population pour nous quitter. Méchant balobi ba combattant bazana méchant fort. Oumela za lango yote eza bango ne balobi eza slogan Oumela toyebela. Mama charmante lo mosusu na lina bakisa il faut bandeko oyo bazana Congo bayebake bitumba oyo tozobunda pour na bango na biso mais sûrement ngai ana fisi na souffrir raté hein ça bien posé. Je suis marié, je suis père de 5 enfants, 5 garçons, je suis bien équipé, je suis très très bien. Alors ceux qui au moins tozo ya côté le na parc oyo ko le ba makambo Congo c'est-à-dire bandeko bazo souffrir puisque tozalaka chaque fois na agence la classe et ndeko na ngai et babenga mais awa mon fils, mon premier fils nazo futa par mois $200 par mois na école. Oh, il y a crèche, nous offrons $50 na crèche. Mais na Congo, classe est à $25, $15. Bakoko kate. Mais Kabila Zawana, après ça, bango bambongo, pourquoi bazoko kate? Yaya nanga na poto, et yaya nanga pourquoi passer la kabongo? C'est-à-dire Kabila azana iloko ya kopesa bangote. Balata ba polo wana, ezaka juste pour na $5. Coup d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ezaba congolais de balata ki ba polo wana. Sont des Rwandais. Rwandais, un Congolais. Ce qui est à Bongo, le 16 février 2016, tu as opposé, non, ils ont férié. Mais Simbakit. Non, listen to me carefully, ok? So, le 16, balobaki que non, tu as gouvernement, balobaki, soi-disant, Chakou Koloba Mende, na Frangwa Kalombo, babimaki balobaki non, il faut battre kende misala. En commençant par batozo la Kabila. Yo Kabila pe oye fo yebelate. Batwa na bazo la mbongo. Pourquoi bazo kosa yo Kabila? Lobi bakenda ki nulle part, bafanda ki nandako.
Et d'ailleurs, ce sont eux là qui devraient être dans leurs offices. Mais Babanda qui peut nini? Vous avez raison, on peut en profiter pour un message pour expliquer Kanambe bien que mon batouana kotika bangote. Tandis pas au distraire moi na mai conseil gratuit yebela. Bako sa ote ke umela talaka balobi ke ville morte. Ville morte ya nini? Ville morte. Et mon menda avant de parler chez. Moi l'amour à Tolandi na TV bana ba quelle classe? Mais le quota. Mais na RTNC, biso Tolandi reportage à RTNC ba la biso. Est-ce que wana Holanda on va tilelo? Wana mouvance présidentielle. Wana mouvance présidentielle. Wana ba ventir ba kozo image mo ya bana na Rwanda. Ba la kisibino ke botala bana ba ke ba otinchik. Et là, on monte marchak. C'est pour la mende moi qui n'a musalate. Parce qu'elle n'a pas l'air. Alors, on cause que on met là. Ce que vous avez d'idée, vous avez compris que qui mouta vani na palais au cause abatukete. On n'est pas où met là. Benda esprit benda. Raison laquelle bachaki babis na bango soki contramas soki nini. Bo batba mata ya refele batazala ki wapi. Matata Pogno d'ailleurs soi-disant je ne sais pas comment expliquer cela mais Matata Pogno avandaki et pas naye nandaku. Mais Kabila, yo zomona teke batona bazo kosao. Okotika te okeyi Rwanda ozonge musala ya taximen. Batona bazo la mbongo bako bazo indisa yo. Kala mingi te pour votre information. Moïse azalaki na poto il y a 3 jours na soi-disant les décideurs du monde. Na kati wana tomonaki procureur général ya CPI na Moïse. Babengisaki Moïse pour a confirmer makambu yo osala ka wo makabato. Osa déjà na dossier yo Kanambe. Nengo za wana osa déjà Mukangami. Alors, nazo senga o ba mende, ba kalombo, kotika bangote. Kendena bango, bango nde bazo ndiro na erreur. Yebela. Toza na kanda, toza méchant. Ba ya biso ya monde entier ba balandaka biso na www.congodialogue. Bomoni chaleur eza awa donc c'est-à-dire que non ba révolutionnaire mboka na biso baza ya kotomboka. Donc baza na méchant mabe, nena oloba boye bango baza ba ka be chanter, mamusu baza kuna babi, ba opesa ka 2 jours. Donc son solution zo mite zo yinda a maman Francine Ngembe. Fils de l'homme, Olobi Kamara très important à Moïse Katumbi. Tout le monde a dit Moïse a lancé prière il y a 12 heures dans la nation Mobimba. Mais tout le monde peut taper perdre ba koti yango. C'est-à-dire ils ont ba jeune ba ngoti. C'est-à-dire je vais éclaircir là-dessus. Vous savez Kanambe, c'est un petit que je connais très bien, même mon grand frère de Fao a bien très bien. Le col a la maturité politique té. Ba toi na ba zo rouler yé. Mais le coup là, on est Rwandais, ba imbécile, baya comprendre kaka retard. Moïse, azani gouverneur té, azani homme politique té. Mais est-ce que tu peux te demander pourquoi akenda ki na réunion wana? Il est qui na Afrique? Ayebali na yete. Mais totali bien na réunion wana, procureur général ya CPI azalaki wana. C'est-à-dire Moïse abimaki témoin oculaire ya Kanambe pour a confirmer ba crime oyo asala oboma Katumbe Mwange na yo nande ko na yo Kakame batira ya kutira ya ngunde opesala ki récompense ya président assemblée nani non Matata Pogno. Pourquoi? Puisque bangonde bazalaki na avion wana bakiti na Rwanda babomaki na bature pam akufi. Alors Moïse azana ba secret ebele na yo yangonde babengisaki pour azana réunion wana pour ba signer arrêter que non yo il faut okangama compte tenu ya ba crime. Alors ndeko nangai Kanambe oza Rwandais oza voisin na biso kotika Francis Kalombo te kotika Mendete kotika ba Matata Pogno te puisque bazo nsaona na libulu. Nengo za wana za déjà mukangami bazo kanga kala mingi te. Tu vois un peu ça. Alors yebela kaka kende na yo toza na yo besoin te aussi oyibi déjà ba millions. Ouais, et ça nango problème te mais oyibi Kongo mobimba te. Biso to saka kawa to lingi ke okende mutu na biso azonga vanda. Ya. Oui moi na moi. Non, et ça OK, non, c'est capot. On le veut le monter c'est pour obi que non a lancé campagne moi prière. Prière chaque 12 heures batno so ba osambela mais to mona batape perdre nyon so ba komi yango. Eza ba fantir. Ozo comprendre que eza ba fantir. Tant to ebisa batu que baza ba opposant mascara batu ba comprendre raté. Opposant mascara ce sont des aventuriers. Donc ba olia na ba mbongo ba ko sa ba. Na oyebisa yo que prière à lancer. C'est que akomo prier. So ka zo prier. Ala exemple à sachet. Azona onyo so muki ayibaki.
pour Zaché avant bon wana zwaki na mke wa ibaki wana te lokwa na botola lokwa na ibi kolo lokwa na kutena olelo na zongisi comme ça na bon azwana no yango azongisa comme ça bando prier yo bani mama prier sans ko zongisa o ibaki ala ndana exemple à Zaché ba opposer à Mascara bana mai bo comprendre kanambe petit na biso kanambe po wana petit na biso ah petit na biso donc ndeko na biso africain to yebi ke petit na biso chauffeur moi de fao petit mo boasika na deuxième primaire na Rwanda mama na ye aza sko na États-Unis aza envie batika opakola mama sifa bere ya pamba ba secret soto yebi déjà na oyo nyonso ba yebi saka biso pa batu kaka ba mende ba na yo wana bangonde ba pesa biso ba information to wana ayebela ba o distraire atika bangote po bangonde ba o tekela biso ba carte tout yebela kotika bangote les recrave yebela kanga bisaka tout droit na frontière Rwanda ingeta toujours ingeta fils de balobi bozana méchant mais bochiki le pe musique beta non bolembi bako sabinote dimanche mokolo ya Saint-Valentin y a un monsieur na LinkedIn na tanga komona puisque kotanga komona ye et komatisa ye bah pesa qui Alain Pela mais vous aussi les musiciens au bazar en Afrique du Sud boza bazoba comment yebisa bango papa dide diabétique wana te faut yebisa mutu wana diabétique wana petu wana yo kampela ya petu wana yo kampela diabétique wana o ayaki awa po ya osalelo ko moboy est-ce que atana note santé asana ngo ke kala mingi te na maladie de latine na nzoto wa diabétique o luka awa biso to shoota awa to saka aventure te omoni santé na asana ngo soka zuika ka moi blessure muke memeti liwa akufa na epamba donc ba musicien bino bo okebisa ba musicien tala ba musicien o bazana Afrique du Sud bakenda ko beta soki na moi terrasse wana bapesa bango 100 rand 10 rand kutu tangu mususu bapesa bango elokote o nazo fula bino mais tala mutu oyo diabétique oyo auti Congo bapesa 120,000 rand c'est équivalent à $10,000 mais bino pe bozo ya et to beta na Alain Pela bo bazo bosa mayele bino pe congolais to sa bazoba il faut boye muto aye sikola apesi mbongo abetite la chamance to ebisoge awa ndule utika la robeta te ndule awa ekobeta kati ngo jeza oya bachaki tembe basantaki mamuna bangoti bachaki bakosa oteke ndule ote o utinzela nini wala kisema non abetaki auti nzela nini olati bilamba no betsa yo village mo uti mboka nzela ki bangoti 2h du matin eza panique ya kokende Kinshasa na kimokolo nde mutu esala bango un village oche bachoko ilere grave zonga mboka kende sala bilanga na mboka ozo comprendre choko ekosa ote uti Kinshasa obando tala Kinshasa na télévision. Ah oui, partout dans le monde, il y a biso sur www.congodialogue. Bonjour mon température babi c'est-à-dire yinda ba combattre Afrique d'ici ba loba yindisi. Ou mela to yebela. Bango ba pesi bango, ba pesi bino réponse. Yebela. Donc c'est-à-dire yebela. J'ai dit comme ça un grand merci à toi ma patronne Francine Ngembe. Ba lui moi ça pembe na Belgique. Maman moté m'amener ba bi Nzambe pe leader ba boss na ma internet c'est ça yo ma Francine. Musala yango to sala c'est-à-dire que non, musala le foot la biso banda, musala le lié sa biso, ba bi mère au solo li ki toko. Désormais dialogue show en direct de l'Afrique du site balobi soto kota ke sika bango ba kota te poto sur la mino ba information ya kitoko makasi et je salue aussi à toi muto ya bimisi slogan ya umela wana auti wapi komo na ye na bosani komo na ye tu te rappelles de son yo nem to yeba komo ya muto ya bimisi fiston keba tokosala opération to yebi ndako to yebi très bien yo fiston kamanda to yebi très bien. Mais il y a mon yo kanambe azokende kala mingi te. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont en train de nous suivre et merci à vous aussi qui vous avez renouvelé votre confiance sur votre site www.congodialogue. C'est votre servante Jenny Okas à la charmante désormais l'émission Dialogue Show na katia site na bino ya munene balobi Nzambe pe leader ya ba site balobi maman nanga moko boss nanga maman Francine Ngembe. J'ai dit comme ça un grand
grand merci à toi, Joyce et Rebecca Boloa, et à ma maman chérie que j'aime beaucoup à partir de Kinshasa. Un grand merci à toi aussi, Tom, c'est à partir de Angola, mon confrère, je t'aime beaucoup. Merci pour Angela, pour la mère Solo Nera Kitoko. Et merci aussi à Célé Simba partout. Et président Kitos, mon partenaire privé et personnel, et papa président Kitos. Et Nganabino Koutana, semaine prochaine, chaque semaine, numéro ya Sikana Congo Dialogue. Point combat combattant, ça fâché mon amour. Pèse la biche au mois de la fête pour pas sentir en dit. Ouais. Pour nous, cette émission, les lots, pena minga olobeate. Ndega to clôturer mambuke yebela, ngonga yango yo fa yebela po. Ko umela yaka kolombo kandem to ko umela po izamboka na e. Yo ko umela en fonction de quoi pour ça congolais. Donc na pesa bambote na ba combattant nyonso ya mokili mobimba, Belgique, France, Canada, States, partout. Londres, nous toujours together toujours les aircraft, hôtel ma toujours to bundela mboka na biso na Jobour pe toujours ndenge ya toujours ya olba mingi yate mboka sa mboka na biso kanambe fin mandat yebela. Fils de l'homme. Je remercie, un grand merci à mon président Etienne Tshisekedi au Mulumba et aussi tous les combattants partout au monde, précisément ici en Afrique du Sud, Johannesburg. Nous disons encore un grand merci à notre journaliste Mustapha et aussi la charmante, la fille que vous voyez, la belle, la mignonne, hein? La fille qui fait la beauté de cette émission, c'est elle. Alors nous vous remercions tous partout où vous nous suivons. Alors bye bye, see you next week. Et à logique, Mustapha Bouanga, c'est parti.